Triste Bienvenue nouvelle, triste réalité, la famille, Pona surtout, le frère Si vous êtes encore Emeka nouveau Nubandeko, Mokili nouvelle Maote, sur Mokili notre chaîne, Penza Kobanga, n'hésitez Mokili pas de vous Ezobandisa, abonner massivement, Makasi, Mingi Mingi aimer nos Penza, vidéos, Makasi. Salut, salut, cher Bouchou, salut, cher abonnés, salut, cher connaissances, salut surtout les amis de c'est la qualité, la Inès différence TV. J'espère et que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo vraiment na memeli bino le frère Emeka Nu, na memeli bino pe Peniel Samba Samba ya ba Peniel, et pourquoi pas le pasteur Mike Kalambai. Bandeko makambo eza ya kobeba bino tout batu nyonso tout surtout toyebi situation oyo ezoleka. Ba nouveauté oyo ezoleka, ba information na ba nungu surtout oyo ezoleka sur les réseaux sociaux, surtout en ce qui concerne Peniel Samba et le pasteur Mike Kalambai. Bandeko na minute oyo le frère Emeka Nu yepe amikotisi kandenge izalaka soki omoni ba chrétien mo makambo ekomeli bango en tant que chrétien, en tout cas yope okomi kotisa yepe mosusu azalaka na mwa ba problème na ye Mike Kalambai atikaka ye te to ba frère mosusu batikaka ye te, en tout cas bango pe ba se plongeaka. C'est ainsi que na tour na ye soki amoni ke non mon frère to ma sœur aza na mwa problème moko boye, moyen pe avandaka kimia ezalaka te, yango pe ye pe ayaka komi kotisa. Alors bandeko, avant tokota na mwa makambo na biso ya lelo kandenge ezalaka, na lingana nuna sensibiliser batu oyo nyonso to. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko makasi, chaîne moko ya ba analyse pas possible, et pourquoi pas chaîne moko ya ba conseil et ba information moko ezalaka nango exact. Bandeko, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez. En tout cas, ekosala biso oyo tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Makasi penza ya ba tokos. Bandeko makambo lelo eza ndenge nini? Bandeko nanga eza ya kobeba. Tozwa nanu bakiti to vanda. Totia mwa mai na biso pembeni, totia mwa jus na biso pembeni, totia mwa sucre na biso pembeni. Kote mosusu tozoliaka, kote mosusu tozomelaka, kote mosusu pe tozolandaka oyo ya bino ya chaque jour, surtout na kombo ya Étoiline Inès TV, na système kaka ya bien makasi. Bandeko nanga makambo nde makambo ebele ya batu toutaki komona message moko d'encouragement oyo le frère Emeka Nu apostaki surtout na page na ye ya Facebook. Apostaki message na ye ka pona ko féliciter surtout Peniel, parce que ebele ya batu toyebi na situation oyo eza situation moko ezalaka tellement difficile. Komona ke mutu aye vraiment na public, mutu o batu nyonso to bayebaka ke non soki Peniel alobi ke lelo na kokota live, lelo na kolobela makambo boye, makambo kingandi, batu nyonso deja bazo zela parce que bayebi ke ekozala nde moto ekopela. Et du coup Peniel Samba akoti pona kosenga babolimbisi, et la façon oyo Peniel Samba abandaki kosenga babolimbisi, donc bokomona ta na elongi na ye que non azo senga na motema na ye nyonso,
eza te ki aosenga ka mpona kosepelisa bato te, mais azosenga a reconnaître penza mabe na ye. Alors yango le pasteur, le frère surtout Aimé Kanou ye pe apostaki message surtout mpona ko féliciter nani Penyel Samba, mpona koloba combien Penyel Samba elle est une femme encouragée, surtout femme moko ya ko soutenir kandenge ezalaka, mais le mal surtout na communauté na biso ebele ya batu bakomi sikoyo lelo na le frère Aimé Kanou. Bandeko nanga, je suis sûr que batu o penza balandaka to bazalaka ba fan, surtout il y a les pasteurs Mike Kalambay, ba comprendre que le frère Aimé Kanou azalaka toujours et encore na côté ya pasteur Mike Kalambay. Je me rappelle na batango o ba pasteur Mike Kalambay azalaki na problème na pasteur Moïse Mbi. Donc pour pasteur Moïse Mbi abimiseki ba makambo ebele, et il y avait aussi Zawadi o ya yaki pe na makambo na ye kandenge ezalaki. En tout cas côté mosusu pe Penyel indisaki, donc ezalaki presque 3 personnes contre le pasteur Mike Kalambay. Ce n'était pas facile, et tomonaki le frère surtout Aimé Kanou apostaki lisusu message moko ya ko soutenir to ya ko encourager le pasteur Mike Kalambay, encourageaki ye. Et puis après quelque temps akendaki kutuna ko visiter le pasteur Mike Kalambay, ko sensibiliser que non aza frère na ye, baza ba frère dans les seigneurs surtout, donc yango akendaki ko encourager ye. Siko to ko mona pe na makambo yo, le frère Aimé Kanou aye penza pona ko soutenir surtout Penyel, ko encourager ye, hein? Donc ko loba du genre que non acte oya sali eza acte moko munene apprécier ye. Alors ebele ya batulelo bakomi koloba ke non, le frère Aimé Kanou akomi kokote la Penyel, akomi kokote la Penyel Samba, pour que Penyel Samba bazonga na kana le frère Mike Kalambay yango ayaki neti ko soutenir le frère Mike Kalambay amona que non comme ça na zongisa Penyel Samba. Bande konanga otolobaka chaque jour makambo 2 personnes bakotaka ngote. Jour mosusu na betaka awa lisolo kana bemission na biso pona batu o balandaka biso. Je suis sûr que lisolo wana balandaki bien. Bandeko bolingwa batu mibale bakotaka ngote. Bakotaka ngote bandeko. Ebele ya batu lelo batikala na basoni ya makasi. Ba famille ebele lelo batikala na basoni makasi. Makambo 2 personnes surtout ya bolingo bakotaka ngote. Soki mutu aye ko betela yo lisolo ke non mobali nanga sali boy. Pesaka conseil o il faut pesa. Koya te ke no boka bwana boya mobali na yo boye mama. Jour mosusu ka le même mutu oyo yo pesa ki conseil yaki ko senga conseil pa na yo décourager ki pona mobali na ye. Après 2 jours 3 jours boni bango bolingo na nzelo osala nini? Et puis elo mosusu ya de ces femmes okoyo pesi ye conseil boye betili lisolo boye te boya mobali na yo kutu azalaka bien abongaka na yo te boye. Et après 2 jours bato bazongani ka ba conseil o bando pesa ya beteli lisolo mobali na ye ke tala ndeko wana, tala sister wana, tala grande sœur wana lobaki boye. Yango peut-être moni mobali na ya solisaka yo lisusu te. To mwasi na ye asolisaka lisusu yo te. Yango ba makambo bato ebele bakotaka te. Acte oyo le frère Aimé Kanou asala ki en tout cas bandeko nanga de mon côté na ko condamner ses frères te. Aza mutu moko asambelaka. Dans les seigneurs, surtout dans makambo nzambe, étant chrétien, surtout soki mutu asali mabe tolimbisaka. Balimbisaka. Nzambe ye moko alimbisaka biso. Combien de fois tosali ba makambo mabe makasi. Makambo penza oyo yo moko osali masumu moko lobike masumu oyo. Je ne sais pas ce que ezalaki ndengai. Peut-être qu'on a lingina limbisate. Mais comme azan nzambe ya mawa alimbisaka biso. Soki lelo nzambe alimbisaka biso, que dire nous autres?
Que dur nous autres bandeko. Acte au Peniel à Sala. Je sais qu'il y a tant de personnes qui salent la Peniel ba émission pour na ko finga et pas possible. Et belé abatu ba finga Peniel. Bandeko. Acte oyo Peniel a sali. Eza acte moko ya munene. Et puis acte oyo. Eza acte moko à moins que soki aussi okutani na nzambe na nzela na yo. À moins que ceux qui actent oyo eza que Saint-Esprit vraiment aye ko briser yo. Tant de personnes ma sumu combien ba salaka. Kutu ba sente ye, ba mosusu na ba église mosusu. O mona ceux qui ba sente fille, na fille na mobali, ba kandi bino na église. Bo bandoko ta église te ti moi sia ko bota il faut boya ko senga bolimbisi. Combien de personnes ba boya ka ko zonga na ba église wana. Baboy na bango kokendo senga bolimbisi tokozala humilier mais lelo Peniel Samba andimi humiliation wana aye ko senga pardon tango senga ki ce n'était pas d'ailleurs elle qui parlait, c'était le Saint-Esprit na niveau wana na dimension wana ezalaka Saint-Esprit mutu apesaka makasi na kibongo boye okokate. Surtout que Peniel Samba aza mutu moko azaka public mutu nyonso tu ayebi mutu nyonso tu ayebi ke no soki Peniel akoti live c'est que eza ya koinda. Mais surprise a munene Peniel Samba kota live pona kosenga bolimbisi. Quelle humilité. Bandeko nanga botika ba obo vandi penza pona ko finga Peniel ba obo vandi penza pona ko lobela Peniel soki makambo ndenge na ndenge. En tout cas bandeko nanga mutu na mutu azana nzela na ye oyo akutanaka na yango na nzambe na ye. C'est vrai to yaka na ba réseaux sociaux to yaka ya zana batu oyo bazalaka na bango pour que bazwa mbongo pour que ba futa mais il faut ba finga batu. Mais babilo mosusu talaka boye leka na yo. Parce que eza bilo mosusu to salaka dans la vie to yeba te lobi nini ukomela biso. Lelo boko ya ko finga wa Peniel boye mais lobi na bino boye bité. En tout cas de mon côté to de ma part, j'encourage vraiment Peniel et ma prière que Nzambe alola azala toujours na yo Peniel. Acte o sali en tout cas été ya pe ba biso mosusu que dans la vie l'humilité ezalaka eloko moko kitoko. Ebele abatu lelo bakomi koloba ke non, il faut pas bazongana. Ye le frère Mike Kalambai na Peniel Samba bazongana te ye mataki ekendaki. Bandeko nanga eloko efoto yeba biso nyonso bolingwa des personnes bakotaka ngo te. Soki lelo, le pasteur Mike Kalambai a décidé que non, na zongana na mwasi nanga. Mutu akoya kokanga kingo azate. Baozongana. Et puis surtout ceux qui ont volonté ya Nzambe to matato kita. Baozongana. Tango balingana ki bandeko. Biso tozalaki te. Bazalaki bango mi balende balingana ki. Bango mi bale penza nde balingana ki bamona ki bango mi bale balobi ke to lingana bango mi bale biso tozalaki te bango kaka suko na minito to kota te to kota to tika bango makambo etali bango mi bale kaka eto yebi ke makambo yo eyepe koteya et oteya ka Peniel te ete ipe le pasteur Mike Kalamba ete ipe communauté na biso. Makambo yo oe komeli Peniel na le pasteur Mike Kalambai. Bango bato liboso te. Eza na bato ebele baleka na ba situation ya bongo. Ebele ya bato nga na yebi histoire ya ndeko moko. Akabwana na mobali na ye pendant soki 7 ans. 7 ans wana kepe aboti place mosusu mobali pe ake aboti place mosusu bandeko. Mais comme ezalaki nango kaka libala na bango ezalaki volonté ya Nzambe suka bayaki kozongana. Baye ko renouveler lisusu bolingo na bango. Donc histoire oya ba Peniel eza histoire ali bosote. Botika pe Peniel kimia bandeko na biso.
yango ka ya moke nalingaki nasala partage na bino la famille ka ndenge ezalaka. En tout cas la famille botiela biso ba j'aime, botiela biso ba commentaire, bopartagele pe biso vidéo oyo. En tout cas ekosunga mingi makasi. Botika pe le frère Aimé Kanou Kimia la famille. En tout cas la famille wana eza déjà au revoir, eza déjà bye bye. Tokomona na lisusu bye et à la prochaine.